o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Likambo wana o papa utu kotuna ngai ya mutu oyo bakolimsaka ye asali mbeba kuna na likolo bazongisaka ye kaka. Kasi tango wana ba mama Fatuma fo bayeba likambo wana pe bayebi kombo ya tata wana. Ye kobota manai na mokili abanaki kobota mala na Manyanga. Na Manyanga ndenge abotamaki kuna aza pe mosali munene na kati na Lingomba. Kasi soki akufi bakozongisaka ye tango nyonso na kombo mususu. Alors, dans la bosani muke kombo na ye, tango sikona 1972 retraite fongami na Nkamba, siko mbala ya suka wana aye komeka lisusu. Donc, ndenge papa kuta rappele ngai, donc tata wana na mbala mususu yende baki komeka kopepa ma ya Nkamba po basilisa yango. Alors, sikona mukolo na suka oyo bayaka po bapepa ma ya Nkamba. Donc ma ya Nkamba esilaka noki te bazosilaka kaka te basala boyo batali peke 5 heures du matin yango papa Mfuma Mbanza ayaka na Ngombe Kinsuka ba force même waite ba utiliser ba motopompe oyo sophistiqué kindoki me bazokoka kaka te. Mais ye atie tembe baninga bakimi ye atie kaka tembe. Aba monaka papa Mfuma Mbanza ye wana zokita bakonji so bapanzani. Ye mutu asuka maya apumba penza makasi ezalaki te. Na banjete oya bois noir eza wana nde akeko kangama wana na likola njete. Papa Mfuma Mbanza ye wana pe njete ya bois noir oyo parmi ba bois noir ezali awa oyo kaka ne leki kitoko atala. Amemi yetina esika papa Regina zalaki. Tango amemi wana aleki net pa tata Mfwane azongi aluyale bopesa ye ya moto amela kafe. Silisi komela kafe alubyo siko papa ngana kei na Manyanga. Nzela babandaki kokendele na Kinzela Kimbonza. Leka place ya Mwanja Kenga Kimbonza Masangi yale baketina Ndandanga na ngambo Ndandanga. Ta silisi komela kafe Mfuma Mbanza pe ayibisi mama Mfuma Mbanza azokende musika pesa yimo kwanga na likaya bwalela na nzela. Komatazo matakaka mukebo ye koko masika ndako papa Mfuma Longe zali ndako papa Sumuki Mbonge ngani abeti libako makila ya ndengwana bakangi kaka itendi kitendi akenda nzoko tata wana nde atikaka na yete oyo lisolo tezoko loba awa ye moko papa Mfuma Mbanza yebisaka biso. Soki na bosani te na 1997-98 ye moko awa na 99 na kati ya résidence awa. Siko na 1972 tango retraite efongwami
ye aye komeka lisusu na retraite. Nzokande na retraite lobamaki ete oyo akozongela nini liwa. Siko ye mpe ameki lisusu soki akokufa. Donc koloba ete kuna na retraite bato bakufaka te, me ye mutu akufelaka kuna na kati ya retraite na mbuki. Tango akufi kuna nzoto ye awo na nkamba, bandeko na ye balobi ete nzoto na ye ifo ezonga na Manyanga kuna. Nde nzoto na ye ezongaka na Manyanga kuna. Mbinga mobali mbinga penza. Mulai munene. Biso demonaka ye na miso. Sezaki na 1972. Tango tuyoki kaka ete mutu ake kokufila na retraite na mbuki. Bachaka na Chipoi. Ti awo na nkamba. Biso nyonso na nkamba tosopani toyoko tala tata wana ndenga kufilaka kuna na retraite. Wana mama Clementine na papa Ndangi balobi ete azonga lisusu te, donc kiliwa ina libela ya ngoyo akozonga lisusu te. Metango wana pe ba morgue ezalaka te, banda awa tina Luozi kamni ezwi ebembe. Heureusement ke nzela oyo Ntimansi ezalaka nanu malamu, baleki na nzela Ntimansi ti kuna na Kimbemba na Luozi, nde bakatisaka ye, nde bakende kokunda ye na mboka na bango. Metango bazokende ne wana deja asi alaki deja décomposé, bato bazokanga deja bamouchoir pe bankusu eza kobima. Bankusu eza kobima. Nani bakundi te tala bankusu eza kobima. Bankusu bazwi vrai Damas donc. Donc papa ezalelaki nde ndengwana. Papa boki kofanda na bino leto matata Molimo Santo. Bokende kofanda. Papa pe apesi nga nzela ya koloba makambo ya 5 mois. Oyo nyonso oyo elobami awa. Papa Diangenda alobelaka yango. Yambo ko bebisa. Ndenge toyaki na mokili ko bebisa, ndenge toyoki ete tango ya Noe, tango ya Lot, pe na ngonga na biso eyaki komonana na tango ya kuna na Angola, kotonga tango batongaka Babele ya kala. Na Babele ya kala eloko nini eyaki kopanza bango? Ndenge bazwaki makanisi ya mabe kotonga ndako ya monene oyo ezali ete ekende kokoma ntina likolo, etutana na likolo ya Tata Nzambe, kotala ye mpe Tata Nzambe soki aza ndenge nini. Kotonga ndenge toyebeli yango, na katikati sikoyo koswana yaki, na koswana wana ekaboli bango minoko. Kokabola bango minoko pe alembala moko pe kopanzana mobimba nde yango wana. Ndenge bapanzanaki eke yango tokoma sikoyo mokili ekabwana na biteni na biteni. Yango tokosenga bato ya presse wana tozosala kaka introduction ndenge Papa Diangenda alobelaki yango. Ezali integralité mwa mulai, mais soki toke na mulai nyonso wana tokokoka te ngonga kokende na biso musika. Presse.
batata ba mama ngudi mambo malufo fele beto mambiyan kwa adan yefe banani bakala adamu babando le bakala mundele bakala ka kunsiya beto este bakaka kunza duba zabala nzali amfunu wasali bibi ye beto ye tikiboko le boto bani tikiji ye ba wana no tikiji baba ma mutaje kundi di muna isama ta tanza da kare bakala kete mu kuna wala mandi bilo kundo pa uje bilo kete la ko ba munde le tauza ya ni mu fozo kasaka uje lo le ya mu ya usiga ifaka woni kiri bang khangaro lolo ko kelina ebe ko asa tiji tuwa ko ndunga ko tuwa abe wana introduction na sekuna alobaki na lingala wala makanisi mabe yake namutatanda mbea kosibika kukabula minoko wana ne komisi oyo mabe eye kokota mikosala fana mabe kasi babali angenda ye koloba ete makambo nyonso natekaki na 5 mois awa na nkambo oyo touti kolandezalaki na fumu kokende na lozi na nzela ndimati ozongi na ye na nkamba awa aye koloba ete ndenge elobami na liboso wana ndenge tata wana mibale alobaki ete grâce ya papa Simuki Mbangu nde aye kosangisa biso po ete azongisa biso munoko moko mpe koyokana mpe ezala biso nyonso ndenge moko me papa dange naye kolobela yango ete sika
mpona kokoma na esika wana ifo biso nyonso toya na Yerusalemi kozwa mibeko ya Yerusalemi kokota na classe munene na Yerusalemi éducation de base awa na Yerusalemi ndenge papa pesi ordre na papa pasteur na mama Clément koloba ete tozonga lisusu donc tobotama lisusu toya ko apprendre mibeko ya Yerusalemi pe etamboleli ya sika na kati na Yerusalemi yango l'extrait tobendaki muke ndenge ka papa aza kotuna bango mituna wana biso tozaki ko se rappeler o tozalaka na tango wana nde toza kosala pe ba recherche esika wana papa dangi na lobelaki makambo wana nde tokoyoka sikoyo ndenge nini papa dangi nda lobelaki ndenge nini tokokozila mibeko awa na nkamba yango nde ekopesa biso kinya soki toyokili mibeko wana te esika ya lobeli ndenge papa elebe auti kolobaka intervention ya ye moko papa Simon Kimbangu à partir ya l'an 2000 presse éducation batata mpe bamama nakokana mosika te pamba te tozali kokende mbala na mbala na kulobaka na bino dika moko mbuka oyo tovwandi mingi bazalaka na mpusa mpate bakumawa pamba te nzila izali mabe bato mingi bakukaka kukumana pai na bino awa te kasi mpusa izangi te bino bato tokozalaka awa mbuka oyo nakanisi tangu na kala bamondele batiaki siège na bango awa c'est-à-dire mbuka oyo ekomaki ya bango banda 1921 toya kujunga na mbuka oyo na 1960 meto jungili yangu na ntina nini nkiansa sa tuvutukiri mumbanza iyi nsiku wakala mumbanza iyi muntu kuleni makuizako kansi wunu kiki makanda yezindi nga mutu tomboka zono kuna mpanga ya vovele dia muni mosi tukambazi kele 29 mungonda mars mindele me mingi mivwande yenuku bawo batuka munsi ya mvimba sibizi vwande yenuku kumbazi kele 29 mars mone seki yitila vangu deto mpova zeto kalulu keto mboti kya bana ba Yerusalemi botutanga vo nkunga wa yimbulwa muna 1921 silwa tambule makanda manza pasivo yisu katu vonda kasa mukutugonza kasa kampasi beniko beno lukalanga mumbanza ubye zunga ke Yerusalemi kweke manisina kweke yantikila mbanza yi botutanga ndo vivu kama gatavuako vivo Yerusalemi wa unene nkangu wa wonso lutuka munza ya mvimba sibizito mboka kanga didi kanga dia mbwaboni dia makanda yizindinga bambuta ibaleka bamputuye bamvwama donc mbanza yitu zitsayo katukari ingi bimpovelako kadi kuna ntwala sito sembwa beto tukalanga mu Yerusalemi kadi sekondombe beto ale
bukene vo beto na mon vivre Yerusalem banka kama na mon vivre Yerusalem ko beto ba gonzo no mon vivre Yerusalem tona muntu wa gonzo no nduna tumunu kwa nzambi kizisala kizivwanda mu Yerusalem kalande mambo ma Yerusalem mana matuka nga kuzulu kama kinituko nsama nzambi tukuzivwanda langa kuko idi ati tukala muntu mosi nga mambo mingi kena kamena yenu bona simpasi bantu bakaka bayizile tuko bobu bamindele kumputu batuka bobu kuba kuzivwanda bene bulalomba vota tula université si yiza kansi e bantu bana ba longa mbe mwanka batuka bukena vo munsiza nzenza batuka ebe katuvila kandi kavo katene ko boboka la banzenza ko denge tolobeli yango pona seko na lobaki pena lingala mais pona ko welela ngonga donc pona ko soit éducation de base donc esika mususu kuto ekolobela eke ezali na ntina oyo batiaki section pédagogique awa nayebi te papa de la ville lokola oza enseignant section pédagogique musala nango nini orientation nango nini donc tout d'abord c'est la pédagogie tout d'abord ekopesaka éducation donc oui papa de la ville na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo merci nkolo kopesa biso maloba pédagogie mission nango ezali ko former bato oyo bakoki kopesa formation na baninga mosusu pédagogie moto ya kosala pédagogie d'abord faut azala na vocation kozala na vocation c'est-à-dire kozala na manière ya ko transmettre moto oyo ayebi likambo te mais pédagogue ye akozwa oyo ezali na ye kokotisa yango na mutu ya mutu wana po ete akoma mutu moko utile kati na esika baninga na ye bazali kati na mokili donc personnellement tolobaka ke mosala ba pédagogue basalaka ezali mosala ya yo tata nzambe puisque kozwa mutu oyo azali libungu tulu ayebi ata likambo moko te mais okomisa ye mutu oyo akoyeba ke oyo ezali malamu oyo ezali mabe soki yo nzambe olati mutu ya ndenge wana te ezali pasi pe soki mutu yango aza na vocation te c'est-à-dire azala na volonté ya ko transmettre ezali pasi yango wana papa ngai namonaka ke po ete ozala motambolisi to motei ya malamu il faut olekela na nzela wana ya pédagogie po oyeba mutu azali nani
or nyonso wana na biso moko tokoki te soki yo Nzambe olati biso te. soki balobi ke po tozwa éducation morale elingi koloba nini? Éducation morale ezali koyeba kokesinisa mabe na malamu. Éducation spirituelle yango toyekolaka awa na nkamba. Awa na nkamba sikoyo toyaka koyekola éducation spirituelle à soki partir tokoti na classe donc tokoti sikoyo na éducation scientifique. ezali bongo papa. Papa ile beza ndengo na kende ko secondaire kasi. Donc makambo mibale. Yango papa mfuma ndongo alobelaka yango na bana classe awa na nkamba. Yango batiaki section pédagogique awa. Tout d'abord base ya likambo tata Nzambe. Yango balobi ete bobangi bwa Nzambe ezali nini? Bandeli ya mayele. Papa yangi alobelaki yango nde. Merci Nkolo. Nakomona tata mwana tata molio mon centre. Un bon pédagogue, c'est un bon transmetteur, il y a ma connaissance. Pour écouter de manière à ce que moto a de constipation a ko digérer un peu aye ba pe ko transmettre yempe na ba mususu. Ya mwana zalaka mususu tant mususu, ce n'est pas que yo êtes professeur, enfin aussi ici université, que vous pouvez être professeur autant sabana. Non, il faut oyeba méthodologie, il faut oyeba psychologie, il faut oyeba nyonsona pédagogie pour ozala na makoki à transmettre ba connaissance wana. Mais papa, Dieu est le pédagogue parfait. Nzambe tata mwana molio mosanto pédagogue parfait pour na koyeba ndenge ya kubo na kamati exemple. Tata moko aye awa na nkamba ndenge baninga na biso ya école biblique akendaki papa Mfuma Mbanza atindaki bango po bakenda kozwa nyama quelque part. Tango bazwi nyama wana ye na nzela lobinga nzalo na kokoka te akati mosuni ya nyama. Tango ye akati mosuni ya nyama baningana balobi olongwe na kata yo bako bengana yo c'est fini vina nyoso tu abi pas question akangami kaka na musuna nyama wana tama komi liboso ya papa Mfuma Mbanza le pédagogue parfait akomi epa na papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Mbanza tuni boni besika bokena ki abi toke kuna malamu toye kozonga pe nyama yango baninga batalani papa bozongi malamu bozoki malamu bozoki malamu te papa ndeko na biso oyo akataki mosuni ya nyama bafundi papa Mfuma Mbanza tali abi okataki mosuni ya nyama papa kana kataki yango. Maintenant papa Mfuma Mbanza lobi est-ce que ça na kwanga ya kolia yango abi tenga na za na kwanga te abengi cuisine bokamata kwanga bopesa ye akina kolia na mosuni ya nyama wana. Akamati kwanga, akamati musunanya. Maintenant, papa lobine, mokolo mosusu, kosala lisusu bongo te. Moto wana abongwana libela pona nini manière ya papa ateye moto wana adji vraie éducation lobi ngana kosala lisusu. Tango ake kuna na nyama na ake kolama, tango baninga mususu baye, babi pesa biso, abi o. Me bino bofunda kingai. Mais pour nous dire que papa Mfuma Mbanza azali nzambe ayebi ko bongo la moto mopaka na koma moto ya malam. Et c'est comme cela que ngai na kosala lisusu likamwana te mais nyama na ngai na kolia kaka ngai moko. Omoni papa. Donc un bon pédagogue na ndenge biso tozala na ndenge pe toza ko vivre na bino ndenge bino bozali kaka toujours côté ya biso.
na ndenge kaka bozali kosala mesure de grâce pona nini po bobikisa biso. Alors sika boye monta koloba nga na nga kozala vraiment papa alemisi nga na kozongela lisusu te ezali na bato mosusu baza kobongwana pona nini na mesure de grâce oyo bino bosali kaka mpona koteya biso. Donc bozali bapédagogue parfait mpo boyebi faiblesse ya moto yango wana kolosa alobaki na bino moko bokokoka te molimo mosantu aya mpo ye nde akozala mosongi akosalisa bino na ntango yo molimo mosantu oye tozwi nzela ya kosenga bolemisa lisumu na Adam na Eve nzela ya biso alobi yango wana biso papa azali koloba na biso éducation de base biso tozali kozwa na nkama ndenge ozali koinsiste ezali kopesa biso spiritualité ezali kopesa biso maturité oyo ekoki na biso kobongola bato oyo bayebi likambo na nzambe te bakoka kozwango. Donc éducation de base spiritualité ezali très importante pour na moto ko transmettre ezali en plus na moto ayekoli po papa diange na zala koloba okoki kozala na yo yekoli ndenge nyoso kasi na kati na yo ezali vi yango na biso to yaka na nkamba mpo tozwa éducation de base wana mpo tokoka kozala ba pédagogue à votre exemple ya ko transformer bato mosusu bakoka koyeba nzela ya solo ya tata nzambe. La science en elle-même ne suffit pas, il faut la spiritualité et yangonde ezali nzela bato bazali ko bongo na motema. Merci papa. Merci papa. Bokoki kozonga na bino. Merci. Yango nasuka papa dange ndai koloba ete manso tozali kote ya bino toyebi ete bokobebisa kaka kasi na ntango wana soki bobebisi wana etali biso te ye moko tata ntango wana akoya bongo aya kokabula mabe na malamu mais alobaki yango bien eke turbulence wana ekokoma à partir à l'an 2000 nde bokomona makambo yango tozongisi lisusu makambo l'an 2000 ndenge ye papa dange nalobelaki yango. Praise. Okumbi tata mwana mpe elimu santo na bande kumimona ete na komina niongo na binu niongo ya ndenge nini soko na kumbisi binu esika ilakate ekumina bisu pasi pwana kuchola pwana makanisi ya ndenge na batu ndenge bazala kubongisaka malamu nde mutu wana soko dobomi ete mwaizalite ba mama batata bondimi soko ezangi na bijalili bondimi wana ezali bondimi elukuta bolingo mibeko misala tozali kopesa ka yango mokolo na mokolo mbamba tezali ntango na yo yango na soko nazali kolelaka tokota na banzila ya bato mosusu te totambola na nzela oyo totambolaka bato batioli yo bato bafingi yo bato bamenase yo kasi pamba te omemi solo nzambe akusalisa yo kaka. Donc esika wana batata na bamama makambo mazali kojila yo na sima oyo tozali yango ezali kaka bobandeli tozali kokenda na l'an 2000 makambo nini makozala période ya triage période ya komponama papa te kasala soko zali wana seswa setu seswa vana sesolo ezali lukula ndoto nzembo ya kala
to koyemba kango lisusu te emingi pe ondire tosi tobusani yango. Bolingo. Mibeko. Bolingo, mibeko, misala. Makambo maluba makana yango banda kalakasi bele tango tuzala kupesa confirmation bolingo, mibeko, misala. Makambo si maluba makabanda kala. Nempane ni tuzala kukujila bele tango yo. Dikambo na dikambo izala kana tango yango. Ya solo tata na mama ya digorolo mwana na bango misu munene kasi bazalaki komitala tene bango mibali lisusu misu na bango ezalaka kaka ndenge moko na mwana kasi bakendaka na nganga tokuluka banganga ndenge na ndenge oyo penza kozala arbitre ayako arbitre bisu edikambo ivwandino na nkata uza kuluka kasika kwenda kuluka nganga kimbangise oye. C'est-à-dire, n'est pas que le cannabis soit coucou famille sous et elle est vraiment mawa. Arbitre n'est pas le cas ici quand on a cassé le tiga à que la cause azalanga arbitre pote à katalanga de Camboye. Merci, c'est de mon nom. Voilà makambo mazali kubundisa bisu na kati na mikolo oyo. Mawa. Kusenga bulimbisi. Tangu na bisu solo ya kusenga bulimbisi si kuki. Soko nazali kubelela. Tozala bana na mbeko. Tozala bana na bolingo. Tozala misala. Ezali ntina pamba te. Makambo wana mazali pasi. Makambo oyo misato oyo solo soko tobatili yango wanande kusepelesa biso. Esi elaksi bokesa ni mingi. Ndenge bato bakomaka na bajourno. Me jangenda asali boy. Soko tali di kambu. Ntina isadi. Wana pe bolukate banene wana bazala kokomaka. Bato to mibengete ngai kutuna kolo yezo to ko kanaka. Soko na yena ndako na ngai mama alambi soko nsizi soko mfumbwa tututi na Yesu Kristo tango kulala akena yena likolo atiki ngai pamba te ba meki bote basala ndenge biso sala bazali kukukote yangwana mbongo ya muyibi lobe babenga kenga muyibi sikasikawa nazali tususu muyibi te pamba te biso na bango to kusala kantsinsani biso na bango to zala kusala kantsinsani donc ngai muyibi magororo misato
magoro lumi sikawa misi na bisi nyonso tu izali di banda alors arbitrage toza kolukaka nganga oyo kolobela biso solo pamba te oyo yaki na talatala amonaki nde mwana aza na ye na maladi te nganga wana amonaki yango malamu kasi mpotasho mbongo na ye alobi bovanda na ban avandisi ndenge kanisa kaka ligololo ndenge avandi na kati na ban kanisa kaka ndenge bazali kutala pai mususu te soko na beti ngunga nga bofungula biso kanisa kaka na ligololo ndenge avandaka soko ndenge nini wana donc sika wana bamama na batata ayeya ngai na bango tukutani na balabala na ngai wana na imite ayaya na ndenge na mpasi yo bolakisi ngai okubongola nzela mususu okenda wapi nganga mpe atelemi na talatala kabakata kuna ayaya akulia mbongo na ye azana likambo te akulia mbongo na ye malamu mpenza tako bakuluba kasi misu na binu misatu izali kaka lolenge moko lomitala binu aya solo kamisu na ye mabimi libanda ya kuvimba yangai tata mpe lisusu izali na libanda ya kuvimba mama lisusu kasi vraiment nganga oyo ataraka nganga ya solo bandimi ye kasi tangu alibi na bango izali nango maladi te mutamutu asalaka binu lenge wana abo jungi sala bisu mbongo te boyaka kuluka ngai rien à faire mbongo nanga na china mabenga na kupimisa lisusu te tukutala nganga ngo mwai zalite kitu sene mitima bana ya papa totamona na lolenge moko penza ya kukamwa pana nini papa lubake ozali na bana na yo ozali na yo pauvreté malamu nde tokende liboso totikala lisusu nsima te etikali na biso 9 ans po ate tokóma na l'an 2000 mais eza nanga kubanga moko kosekana te pamba te ndenge ni tokokómina na badatu wana pamba te mobulu mosi moyingiri deja na kati na mokili awa kaka te kasi mokili mo nyonso tu mobulu moyingili mobulu wana ezali nécessaire pamba te ntango oyo koponama mutu na mutu apa na nzela oyo akokendele yango wana alobaki na mokolo wana na le 22 septembre ke tokómi na carrefour wana banzela ebele donc osala attention po topona nzela wana okokendele soko boye te ntango mosusu okoki kokota nzela wana bakokotaka te bokoki kokota na mutu wana olingaka te ojonga nsima kuna bamosusu oyo yakoyalandaka yo ale basukumi yo pamba te yo mutu meme bakokuna or que yo ozali guide wana soko okómi na carrefour wana okoperdre te pamba te oza na eloko oyo okomema ye yo ye moko yo ozali kokenda bato ne papa na biso akaikona tika tolanda ye ekasi soko okoki okotisa bango esika mosusu ntango oya kokutana bango bakosepela yango wana alobaki te bakobwakela bino mabanga ntango wana ekozala lisusu mabanga te kasi yebaka mamidi nzongongo oyo akotisi oyo ebimi awa mpona nini yo obebisi omemi bango na nzela mosusu yango wana tobunda etumba ngai nalingi nde tosepela moto atalatala atelami wana azali kotalaka mbula ezali koya mbula wana ntango ekobeta namoni nde solo mpasi ekozala na kati na mokili tokoluka esika kobumbana esika wapi timbana libulu na yo kuna mbula yango mpe koyelanda yo kakuna donc bolingo mibeko misala nde makambo kitoko wana yo osalela yango po ate olonga. Merci. Biso bandimi. Oyo à partir à l'an 2000. Kino lelo. À partir à l'an 2001. Kino lelo. Nani naza kotambusa biso.
ye mnaza kotambusa biso donc esika papa elebe aki koloba ete ye wana azongi lisusu eza boye te et total l'an 2000 oyo papa Jangenda alobeli souffrance wana oyo ezomonana na mokili yango te awa na kati na lingombe ezali to ezali te so totali mpenza souffrance oyo ekoti na kati na lingomba donc papa Jangenda alobelaki to alobelaki yango te tososola à partir à l'an 2000 tososola na esika wana donc yango soki tokei malamu mingi totali malamu papa aza koloba na biso ete ba action de grâce wana esi tobebisi na tobebisi te si tobebisi yango azopesa biso ba action de grâce donc tobongo est-ce que papa alembi koteya aza continue koteya biso azoyokela biso nde mawa nani yango azoyokela biso mawa nani akombo na ye nani donc papa Jangenda alobi ete à partir à l'an 2000 makambo yango nde ekozala biso te toza na chance ke ntango azoyebisa biso ke bosimba makambo nyonso oyo toza koloba na ntango oyo tosalaki mpe molende tosimbi makambo yango toza kolobela yango kutu nazo koloba na moto ya presse akontinue koluka likambo wana ndenge alobeli yake yango ete yango batiaki section pédagogique awa na nkamba koyekola makambo nini ezalaki posa na bango misato eke ntango baklasse efungomi balobi ete na nkamba section mosusu te pédagogie ndefu ezala kuna bana bazoyekola likambo tata nzambe mpe bazoyekola mpe mayele oyo ezali ya classe baza kotangisa biso yango papa ngai na telemi na ngai wana mokolo lelo nasilisi bokomba tata mwana mpe tata molimo santo Merci Papa Benza. Tolandi oyo nyonso olobi lokola témoin il y a 5 mois. Tolandi